Yo ce qu'on sait demande quand maman Denise, mon maman Olive Lembe Kabila te. Bon, bango nyonso baza ba maman nyonso mais na minute nazo ba na maman Denise po yenda zali maman mokonzi. De toleli maman na biso. Alandi Evra ya maman na biso Denise Nyakero. Fondation le la biso pour. Ako ça l'hôpital pour la biso. Mais pour les moments, azoli biso ba prise en charge na l'hôpital. Lelo biso ba maman to mi trouver lelo papa Stéphane azolo ko tabana bitike azole sabango yango na moni ngai naza na esengwa makasi. Formation est limitée. Et ça, la maman va dire que ça l'esthétique, ou elle a ça l'informatique, ou elle a côté Kamaba. Donc, on soit fait le niveau, il y a plein de victoires, aussi abonnement pour la maman. Alors, pourquoi la puissance totale, elle va dire voilà. Tout ce qui a vu, il faut que dans l'étranger, pour les soins médicaux, bon, ebele baloba eza esta fondation te. Okoyoka ba témoignage ya ba maman o bazali o déjà ba moni. S'abonner pour la chaîne la biso Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous. Abonnez-vous.
Maman Soraya, Bois Liloba, Aye Bisabino, Oyo Atambolina. Viva! 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 Merci pour vous déplacer, pour tiki makamozaki tango ya kosala ye awa po tokoyebisi bino bomibetela none maboko bon balobaka mama aza konti ya ndako n'est-ce pas? C'est ça. Mama eza po asimbi fondation ya ndako n'est-ce pas? Yango todeplace bino lelo mpona faire comprendre bino eloko nini nasala yango mpona bino bamama. Ok. Donc lisolo eza awa ezali ke esta fondation ezosunga bamama. Mama azali mutu asimbi ndako, mama azali mutu asutenaka mobali na ye. Yango mama po ayeba kose débrouiller na eza bongo te. Donc, esta fondation est la lisolo ya sika. Lisolo ezali maman foye ba kose débrouiller, maman foye ba komizwa en charge. Sikoyo, tozo se zwa en charge ndenge nini. Esta fondation ezali hypocrisie, n'évitez ce que ningala babengaka ngo ndenge nini. Hypocrisie. Donc, c'est ça que la maman va tenir. Maman dit qu'elle a la classe mon côté. Donc, la fondation, elle a la fondation, en tout cas, la fondation, c'est la médiation. Machine et ça la musique et on a basala ate osala no kutirte et ça la maman de remema na INPP pour la formation professionnelle. Si et ça la maman de remema na fondation na INPP basa la formation est limitée et ça la maman ba dinga ko sala esthétique olinga ko sala informatique olinga ko teka mapa to ko swapé na niveau ya père Victoire tozui abonnement pour la maman soko moni ko sala limité ozana besoin o ba ko teka mapa esta fondation et pour pesa yo autorisation wana ya ko teka si et ça et si liberté avant ma fondation wana ndenge nalobaki mpona makambo ya soin médicaux bamama oza bato bosimbi da oza bato bosimbi mobali eki mobali aza na problème bino même mobali azwaka retour de fale donc esta fondation eye na vision ya kokonisa mwasi femme fondation vous avez carte des membres ba bénéfice wana nyonso ekopesa melaki nakanisi na suki na merci
Escama. La base, Tolani, Maman Soria, na Bokebi. Comment t'es? Voilà. Esta fondation est na Mupepe ya Sika. Maenyoso oyo atangi awa ya monde tokosala. Mais abosa ni Sika moko. Na ko compléter. Esika oyo abosa ni ezali ete mutu soki azwi kokoso ezosenga ete il faut que dans l'étranger pour na soins médicaux tokoyeba na kosunga ye. Tobetela esta maboko. Bureau provisoire. Bazali na kati ya bureau provisoire. Soki pe basali musala malamu to koyeba na ko reconduire bango. Na yango, s'il vous plaît. Na boye botanga kobo boye moko se présenter. Toko pesa ye parole avozala na mwa minute mo muke 2 minutes 3 minutes. Yango to pesa. Viva! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça va, merci. Merci, ça. Bande quoi, en tout cas, nazaka na moi, eloko moka ya mukena koko loba. Eloko yo, eza eloko na biso moko yo kuko soutenir yango. Musapi moko, eko pasola nguba te. Nasoke sangani. Musapi moko e pasola kanguba te. Mais ce que sangani ngube sali nini? Alors tozala eloko moko eloko na sengi bino kaka tozala eloko moko. Wana nde to kende liboso. Voilà, je vous remercie. Esca viva! Viva! Esca viva! Viva! Esca viva! 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 Esca fondation Nicolo! Na biso ya moyo. Fiche oyo ezali cherté. Fiche oyo ezali na 1000 francs. C'est-à-dire baye bazali na kati ya ba cellule. Bakomona ba président na bango, ba président pe sima na yango bakopusana na bureau. Po toyeba na kotambwisa eska malamu po totambola na désordre te. Fiche 1000 francs seulement. Oh, va faire ça qui va quitter ça. Oh, on va dire que va faire sa fiche, on va tomber la comme ça, fiche et collègue, va faire ça bango. Moyennant 1000 francs. Donc, on fait fiche, ok, il a qu'à remplir, ok, c'est la biso, na des photos passeport. Mon photo côté à moi, na kati ya fiche. Musu se bozana na carte. Carte wana yo kotambola na fiche te. Carte wana le ekopesa yo accès na ba hôpital auto koza ba abonnement. C'est-à-dire soko koleki na bureau et que ozali na santé ezali kotumbisa. Koleki na bureau aussi bon. Avec ces bons là, okoyeba na kokende na hôpital auto ko adresser yo. Vous présentez kaka carte na bo wana aux soins. Donc il beta na mako. Est-ce que les
likambo ya moto kotikala nsima bamama est-ce que 1000 francs ekozanga yoko totie yango à coût réduit po epesa accès na mutu nyonso azwa fiche oyo po soki tolobi ke totie yango $5 par rapport à maye tokosala ekopesa bino kokoso nde tolobi tolingi komona volonté avec 1000 francs seulement ozwi fiche bapesi yo carte na de photo passeport na yo etikali na kati moko totikali nango na fiche mosusu totieli yo na carte wana nde okotambola nango bipai nyonso oyo tokolakisa yo mpo okende kopresente carte wana mpo bayango malamu sans carte tolingi komona mutu mais mutu mpo ozala na carte ifo ozala na fiche voilà. Viva! 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 Essa viva! Mama, mkutena koloba, esa efikana mkutena. Otoka mabiente. Oyakute. Fondation soki omoni oza na ntango ya pasi moninga ye kobetela eza lisolo ya esengo eza mabe mpe mabe eza malamu tozala mpe na bolingo wana ya kolinga nanu tout d'abord eska fondation po soki olingi eska fondation te okoya kati na biso lokola mopaya wapi bapaya awa ya eska fondation biso nyonso bakolo ndako biso nyonso bamama ya eska elakisa bolingo wana ya ebandeli mpe suka mama aza evangeliste ya liboso mama esika yo kobeta lisolo mama mosusu akosepela kolanda yo soki omoni kende mpe koyebisa mosusu amoni te aya mpe koyoka bamama eska tozala na bolingo kati na biso toyebana ndenge toyeboya ata touti na bakartier différence mais toyebana bilongi Eska viva! Eska viva! Eska viva! 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 Essa fondation toza na bana bafille mare bazali batanga bate baza na posa ya komona nini lisungi bayele oyo ayeli biso ya bana bayekola eza esengo eza esengo naza na esengo mokona koloba kutu ya wana mama tosepela tozala elongo na ye tosangisa maboko na biso totombola eloko oyo olandi ngai Mama
tokosenga na bango bahésite te baya tokoyeba na kopesa bango baformation oyo esengeli bazala autonome mpona bamama oyo bali kokende liboso tozosenga na bino volonté mpe amour mais kaba lisolo kobomba mote po tolobi esta fondation ezali esta fondation olimode po humaine bolingo elala na mitema na biso po soki bolingo ezali te tokoyeba na kokaba ya lisolo ezali kaka mpona c'est-à-dire maman akokuta nzembi pendant 9 mois lelo akoti maternité atindeli biso mokanda non esta fondation oyo ngai nazo faire partir comme membre ngai naboti mais mobali na ngai akofuta frais ya maternité esta fondation eye kofuta obetelana esta maboko tokomi na moma oyo tobujaka monoko c'est-à-dire koseka natali nsima nazomona bacomédien baartiste na biso oyo basala kombo na mboka oyo toyebi bango bazali su ya kopresente totalaka bango na batelevizio Nasima
camarade na nga mama na ye abopeta tala oyebi ke mama lelo asombeli la voix eglise nango eska azondele nango okende nango feti lobi bifie nango eska fondation Fondation Eye, ils sont surtout pour ta nawapie. Fondation alobi na biso boye akosala bohôpital mpo na biso mais pour le moment azwi biso baprise en charge na bohôpital esuki wana te azopesa biso bacrédit azopesa biso asali microfinance azopesa biso bacrédit micro ebimisaka mbongo osozo oyebana mo ebisa mbongo mama kalunga microfinance ya nini mama kalunga microfinance ya nini azali biso boye biso bato bandaka koteka tokweya ozanga pesa kozwa mbongo po tobatela bambongo po tozala baautonome po tobanda koteka biloko na biso moko bakodefisa biso bambongo nakobanda kozongisa yango moke moke tikino tokotikala na bafona biso fondation wana mende nzambe te boye kusunga bato yaza nzambe ya mokie papa nabi boye mama ayaka na biloko oyo koke biloko mpe foyela bambongo bandekolo bakabela yo oteka okweya awa siko tobeta tolo kio eska fondation epesanga mbongo na bandokeka okweya te atokweya pambapamba bacentre de formation ezali akolakisa yo ndenge nini okoteka okokweya lisusu Mukolo eska fondation eza papa wemba tondeli ona baza ernyota eska fondation viva eza papa wemba mama eza liboso oseki tata azende nsima eza bongo te tata mwana nani
Kanani. Maman Kalunga, Fondation SK, bango sikoyo mpona kozwa bango bazaki sasa mobimba ou bien baza nanu na district moko ou bien baza ndenge pour le moment baza nanu na ntango. lokola biso nyonso tosalelaka drapo moko voilà bakokoma bongo mobimba biso bato toza na chance ya kokota nanu na distriki ya ntango biso tokozala bato bakata kotinda tudiaka bandundu base mbutibai kalula olobaki boye soki tomii tokende kuna tosadere monte eza na combien 1000 francs. Ah mais où ils ont fait les 1000 francs c'est quoi il faut est-ce que bayeba adresse na ye bazo identité na ye faut identifier ah bon ça que les gens me permettent mais que nous c'est ça comme projet et pour les là on vote ah bon ah vous dites moi 1000 francs ah 1000 francs et là maman donc boya kosadere après bozika ya mam et bozi baavantage na biloko nyonso basili koyebisa bino bamama soki bino boza na kisuma anga biloko nyonso nakoyesa bato mosusu bakondima po bino boza na tolingi tokende mango na makambo toza ya kozala oya kosadere mingi osi bakarte na bino apres tokontinue mbala moko na place mosusu ebike toyokani nalobi boye bosadere bozi carte na bino après bozi baavantage nyonso oyo bautotangela bino ya maternité ya baformation ya biloko nyonso basili kotanga donc tozozela bino boya ebele osadere et puis tobandi mbala moko na baaction na biso merci beaucoup. Est-ce que viva?
fiche na biso te tomoni yango ti moto akosa yo te c'est-à-dire oyo kopesa yo fiche oyo ye nde okoyebana komona mpona koremetre ye bafoto passeport nsima na yango ye akoremetre yo carte mais boyebi ekole orient bayebi ekole orient tozali en diagonale na ekole orient biro na biso ezali wana mais yo moto ozali na kati ya selile okoki koya yo moko na biro te po ifo totambola na ordre soki oye na biro yo moko ekozala mwa pasi c'est-à-dire ifo tambola na président na yo ya selile otamboli na ye po toyeba na korefectere yo malamu po tolobi awa ete eska ezali bolingo nde ifo eprime mais soki totamboli na bolingo wana kati na biso tokoyebana kokosana te bongo te bamama babotaka biso balakisaka biso bolingo tolingi komona bolingo wana ebanda nano na bino eska ezali kaka mpona bamama te eska ezali mpe ndambu ya bapapa tolobaki lelo ifo tokutanaka na bamama toyoka bango me na banzi ete ndenge totamboli awa totamboli na badélégation c'est-à-dire délégation ya badara ezali awa délégation ya bibwa ezali awa délégation ya kampem ezali awa délégation mpe ya mikonga ezali awa eska tosuki awa te tolobaki action na biso ya liboso le 30 oyo le 30 ya mwa oyo tokoyebana koningisa ntango ifo tokende kotala orphelina moko tomemela bango biloko kolia me tosengi yo eloko te eska fondation ekoyebana kodispose babiloko oyo tokopesa babengami bana bitike tokoyebana koasiste bango le 30 de ce mois tokoyebana koasiste bango tokolia na bango tokopase na bango journée ezali bénédiction te voilà bamama bosala na lombango non ezali makanisi ezali koya yango nalobaki awo soki moto azali na makanisi yako kopusa na liboso mais mama oyoki nga soni mais il fallait kotombola mosaka voilà ce n'est pas un problème tokoyebana koasiste bato nyonso wana le 30 tokoyebana kotambola na badélégation mpo tokende kotala orphelina wana tozwaki deja adresse ya orphelina moko tokosuka mpe wana te tokotambola na cangu bisika wapi ba orpheline ezali mpona koasiste bango kolia na bango koaporte mwa elamba oyo esengeli mwa savon mwa sucre mwa sukali mwa miliki oyo kosunga bango mpo basentir ete bazali bango moko te bazali delese te bazali kovivre na kati ya société bipai wapi bato bazali congolais azali mutu moko babengaka ete azali hospitalier congolais ayambaka congolais aboyaka mutu te bolingo wana evanda kati na mitema na biso na yango tosengi na bino na lumbango tosala ete toya kosadere na kati ya eska fondation mpo toyebana kokoba na baaction bamama tolingi kokota na bandako na bino ti mais mpo na 1000 francs yango nde bozangisaka kokota na eska mais bozolala mpo na nini nalingi komona bino kopase na adresse oyo tokopesa bino bayeba sombi fiche numero ezali wana numero ezali oyo okoki kobenga po
mpe nasuka mama papa policier mama policier kokotisa su mutu te bamama oyo bazwami na kati ya sale avant yambo ete babima bakozela transport na bango tomibetela maboko Maman 20 000 francs. Ce qu'on a dit, Fatel, il a dit. Pourquoi 20 000 francs, mon maman Karine, elle est secrétaire de Nabiso. Après ça, il y a fiche. Fiche, on a fait que les gens mais dans la montée. Donc, on a bossé, il y a 200 mamans ou 300 mamans, autres, on a action. Ce qui te fait si bango, te fout bango, bango de bango. Honorable. Déjà, nous vous félicitons parce que merci. Ça les matait. Merci. Qu'est-ce qui nous prouve que Makambo le but est que ça les matos béton dimisama soit tout mon oncle comme il bon ebele baloba eza esta fondation te okoyoka ba témoignage ya ba maman bazali o déjà ba moni to sengi ke batuba ya ba s'adhérer mutu soki aye asadere nde amoni résultat moyen toyeba oyo aza na kokoso eza te mais une fois oza déjà membre na fondation nde tokoyebaki oza na problème tokiti oza na besoin formation tosalisi oza na besoin eloko songolo tokiti na place yango wana bon soki siko mutu aza na carte te akweli likama aoki peut-être lisolango na télévision akoli kama za mwana chango abengi bino bokosala ndenge nini akobenga biso na téléphone tokokita na carte te aza mwana mboka tokokita po tosunga ye fondation ezosenga te peut-être bato oyo baza musika baza na possibilité te ya kokoma esika biso tozali sifi na numéro ya téléphone abengi biso tokokita ti na esika azali et toleki na baction quand même lisungi eza kaka mpona bato aza na kati te ata bato oyo bazali musika oyo bakoki kosadere te tokokita na place et puis tosali eloko moko siko mpona basanté botali bahôpitaux oyo ezali public ou soit privé bozopona bon pour l'instant eza baentreprise privée bandeko na biso bacongolais oyo baza na kati ya koluka baza ebele juste toza na secteur privé nanu oyo tozolinga totombola pour le moment hôpital mpeza aka na changu ekozala na changu ekozala na changu mais commune mosusu toza na kati ya kokota soki mutu ya commune na kalamu abengi biso toluka tomema ye na changu te tokoluka mpe oyo eza na commune ya kalamu nde tosalisi. Ok, merci. Merci maman. Tozosenga na maman Denise asunga to amoni image oyo asunga papa na biso Stéphane po akanisaka biso bato oyo babwaka barejeta biso na mikonga po ye toyoka kaka azopesa baaction na ye kaka akeboye metala lelo naza na esengo makasi nazokumisa nzambe makasi mpona komona fondation moko boyeye kombo fondation eska likolo papa Stéphane aye kotia biso atomboli biso bamama tokomi likolo. Merci beaucoup maman. Yo ce qu'on sait demande na maman Denise moni maman livre lembe kabila te bon bango nyonso baza bamama nyonso mais na minute oyo nazoba na mama Denise mpo ye nde azali mama mokonzi ye nde akangi masolo ye nde asimbi masolo mpo tozoyoka kaka mama na biso azokende kosalaka baaction esika mosusu metala lelo toza mpe na mama na biso soya
Maman na biso soya azali mopanzi ya papa na biso Stéphane Kasongo. Tant azoyoka message oyo mpo na biso bamama oyo barejeta biso na mikonga. Maman na biso soya azala toujours na nsima ya papa Stéphane mpona koya kosunga biso na lolenge papa Stéphane alongoli biso na kati ya basouffrance oyo bana bazotanga te. Lelo papa Stéphane atangisi bana na biso. Lelo biso bamama tomitrouve. Lelo papa Stéphane azolokota bana bitike azolesa bango. Yango wana moni ngai naza na esengo makasi ya koloba mingi eza te. Soko mona aloba na mama Denise atala image oyo ya papa Stéphane ndenge ayekolokota biso bamama atomboli biso likolo. Nzambe azwa lukumu apambola papa Stéphane Kasongo makaniso aye nango akende nango liboso. Merci beaucoup. Déjà na vision ya président na biso toza na esengo ya kosoutenir ye makasi mabota nyonso ya azosunga bakosoutenir ye makasi pe tozosambela Nzambe apese makasi na muke azobimisa wana Nzambe abakisa mosusu ebele. Maman tomoni awa boye milulu eleki machana eza nini kokolbana bato bazali kolanda yo kodeba bango ya liboso tozokumisa Nzambe mpona komona na mikonga mwana ya mama Denise oyo aboti ye na libumu amemi ye 9 mois amelisi ye mabele mama première dame atala na image oyo ye moko mpe akokokita kote oyo si toza mpe bato akita mpe tosepela na mama na biso ezala bamama nyonso ezala gouverneur Jasini Ngobela ata kotoya kokokita si amoni evre ya ndeko na ye leki na ye mwana na ye akiti na mikonga asalisi biso apesi biso bafo tokomi koteka bamapa tokomi kosala bimsala bana bazolia nde toleli mama na biso alandi evre ya mama na biso Denise Nyakero mwana alandi mama na ye atiki biso te nde topesi episika azali mbote ebele soki soana. Vous avez que du début à la fin, vous avez suivi vous-même comment est-ce que l'événement s'est passé. J'ose croire que bon, c'est Pelaki. Encore nous appelons de gens qui veulent adhérer. Vanda Kana Tchangou, tout ça, on a besoin de vous. Venez vraiment vous adhérer. Et ça, quand on a 1000 francs, il y a pas en bas aux 8 cartes, na carte déjà, vous a assuré. Avec 1000 francs déjà, tu as assuré. Parce que vous avez droit à soins médicaux, vous avez droit à formation, vous avez droit à l'accrédité pour être au banda commerce. Voilà. Et ça, c'est 50. Et ça, c'est makasi. Alors, bana ya mikonga, les lieux, maman Denise, basana pour ça na yo vraiment, au kitana terrain. Là, je vois derrière la caméra, je vois le grand conseiller juridique. Patrick là derrière en train de me saluer, de dire maman Denise tozana posa na yo kita na terrain au mona pendenge nini bana basungaka oya pe ko soutenir fondation SK et kozala mala mingi parce que initiative ya boyo mona mboka zu et pesa meli mukinyo c'est pas tout le monde azwaka yango donc lokola moko déjà azwami azana posa ya lisungi na bino maman Olive Lembe maman Denise Nyakero no maman na biso bon mona pe bo mekampe ko répondre na besoin na demande ya maman o basali bino. Alors restez branchés sur Demel TV, abonnez-vous massivement, connectez-vous, partagez, aimez, connectez, voilà, vous ne serez pas dessus. Je vous aime, au prochain numéro. S'abonner pe na chaîne na biso Demel TV original.